Kokabwanana oyo bozalaki na ye pona libela esalaka pasi mingi lokola ndeko Jean Koke Miezi Coxis oyo akufa depuis 2020 na mikili ya poto ndenge makambo ezalaki kotambola esengaki te ebembe na ye eya na Congo. Na mokolo ya vendredi 23 juillet 2020 nde nzoto ya Moyi ekitaki na ville province ya Kinshasa na kouta mboka ya France nde bamemaki yango directement tina morgue ya clinique chinoise. Na mokolo ya samedi 24 juillet nzoto ya Moyi ebimaki na ville province ya Kinshasa na ngonga ya 9h programme esalemaki kuna ya recueillement nde sima bazwaki nzela pona koya na mboka ya Mbanza-Ngungu. Cortège ekotaki pe etambolaki na ba différentes avenues pona kotalisa bango mwana Mbanza-Ngungu oyo azalaki awa na sima ya kokende mboka ya poto atikaki Mbanza-Ngungu te, surtout asungaki mingi ba équipe ya football pe akomaki livre mobima pona histoire ya Mbanza-Ngungu. Na mokolo ya dimanche 25 juillet 2021 nde bobimisi ya nzoto ya Moyi na morgue ya Nsonankulu nzela kino na nécropole Mwakasa esika oyo nzoto ya Moyi eyambamaki na ba ancien pe ba nouveau membre ya équipe ya Gwagwa. Matanga oyo esangisaki bandeko ebele ya Mbanza-Ngungu lokola Excellence Mukoko Samba, ba députés nationaux pe provinciaux, Mama Miezi, basali ya Nzambe, administrateur du territoire assistant en charge économie, finance pe développement d'idée ya Mabeka, pe bandeko ebele. Nde ba témoignage esalimaki pona kotalisa nini oyo ndeko Coxis asala na kati ya Mbanza-Ngungu de près comme de loin. Nde recueillement esalemaki malamu mingi kasi bandeko bayembaki nzembo ya Mbanza-Ngungu pona kotalisa bokasite oyo Mbanza-Ngungu eza nango na libanda ya mboka. Bandeko oyo bazalaki présent bazangaki loba te pona kotalisa mai oyo ndeko Jean Koke Miezi Coxis asala na kati ya Mbanza-Ngungu na kozala na mboka ya libanda. Vraiment, nous sommes très contents, nous sommes restés avec de bonnes impressions. Bisovandi na Paris, yende muto initia mouvement ya solidarité ndibugwa. Naebaki azalaki via Mbanza-Ngungu, azalaki matsa bato belé la poto. Je me rappelle qu'il m'a raconté le balèque. Kassa, Baleke, ta classe. Son père était ami à mon oncle qui était l'aîné de la famille, Fumudia Kilek. Ça c'est un. Là c'était parti et après on s'est familiarisé avec toute la famille. C'était un Bouddha pour nous, un grand éducateur. Tant que c'est mon vieux, c'est un compagnon de lutte. On a étudié avec lui à l'école nationale des finances pour là où nous avons étudié les cours d'informatique. Et c'est là où j'ai connu Moutakoke, un monsieur bien vieillant qui veillait sur sa sœur. Nyoso elekaki n'espace Maman Martine awa na nécropole ndeko Jean Koke Miezi Coxis abotama na 1950 akufi na 2020 na âge ya 70 ans.